Congo Yassika. J'aime les Congos. Pour votre éducation. C'est www.congoyassika.com. Oh. Congo Yassika est pépélé. Nabuni Congo Yassika. Pour l'éducation, Congo Yassika, c'est super. Méchant.
Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant. Méchant, méchant, méchant. Ingeta! Toi, il y a un méchant à Moka. Méchant. Moula o Kabila il faut kende. Ya solo. So esengi to kota na avion to kende ko bundisa to ko kende. Ya solo. Yango toi na méchant. Ya ko danger ta ba chete o dame. Siko to ko ndima eboni. Ngana yebie. Naza Kongoni na mbula na mbula. Wabika. Mbula na mbula. Opa na ye. Toyebite. Opa na ye. Toyebite. Alaki na ye. Toyebite. Zokazarane. Kabila tavandi na ye. Mbula na mbule. Kabila tavandi na ye. Mbula na mbule. Opa na ye. Toyebite. Kaka na ye. Toyebite. Mama na ye. Toyebite. Zokazarane. Kabila bakolo na ye Kagame bakolo na ye Bisengimana bakolo na ye Akokende. Tolela Congo, Dovanda, 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 Tolela Bomengo, Barwane, Salvatore Bomengo, Dokoloba na monoko, Doko beta na makofi, Banani, Zamba Pimera Bomengo, Barwande, Zamba Pimera Bomengo, Banani, Zamba Pimera Bomengo, Barwande, Zamba Pimera Bomengo, Loba, Loba, Dokoloba na monoko, Mona Congo, Doko beta na masasi, Loba, Loba, Dokoloba na monoko, Mona Congo, Doko beta na masasi, Bazobanga, 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 Bazobanga. 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 13h30 pour te déposer mémorandum. Na sepeli mingi na ndenge tolakisi ke Norvège ezongaka nsima te. Oyo ezali bolingo ya mboka. Ezali bolingo ya moto te, mais ezali bolingo ya mboka ya koyeba te mboka ya biso ya Congo ezali ya biso. Soki tosali makasi te mboka ekei. Ezosenga te ke bato bazala o 20 millions, 50 millions. Mais moto abikisa ya mboka azalaka moko. Alors, lokola moko yeyewa elakisi ke réellement bakongolais balali te. Bakongolais bazali makasi. Yango wana tozokende sikoyo kotika eloko oyo tokomelaki bango po bayeba makambo ezoleka na mboka na biso. Bayeba te biso tozali awa toza kosala makambo nyonso ezoleka awa, mais tolingi te ke bokasi na biso ezala kosalisa bato oyo baza kotia bato mosusu na kati ya pasi. Ezala te ke makasi biso tozosala awa ekenda konokola bandeko na biso koboma bango kuna. Yango tokomi yango awa soki eza ndenge wana bakata biloko batindaka kuna. Epi batala makambo oyo eza koleka awa ndenge totyeli bango na kati ya mikanda. En tout cas tosepeli mingi nakanisi ete nyonso baza kosala ezali pamba. Parce que soki lokola totelemi totelema mpe mpona libela. Boye. Eza boye te. Ingeta. C'est différent. Tant que comme quand bon a yambi bino kana bino zani biso to ena problème boy kaka na ponso bibo pesa biso to rotinda ngo videre. Mais non bon kasi ka na ponti a ko tiko lote. Ba ko saka te kaka na ponso. Vendredi. Oui. Tosololi na bango. Oui, mais tosololi na représentant chargé en Afrique.
tosololi na secrétaire na ye tolobi mingi toyebi te soki tozoloba na bato telo naza na méchant mpo na Congo nakobomba moto mpo na Congo bopika toza koya tokokita eza mabele na biso tozokita Congo ya biso bokokende bokokende bobandi okende moko bokokende mpo na Congo tokowa tozoya alors toza devant pasta combattant mais qui combattant na ya kobuka te mais bonzambe alors pasta yoza chaque jour na ba combattant otambolaka toujours otika église na yo zoya awa olobi nini pasta mpona komba oyo. En tout cas tozopambola liboso nzambe oyo asali ke miso na biso efungwama parce que mbula na mbula tozalaki lokola baveugle toyebaki eloko moko te mais nga nazo reconnaître que soki lelo peuple congolais atelemi c'est par la grâce de Dieu lokola loboko na nzambe ezali mais habitude nga nalobaka boye ete eza na part ya nzambe mpe eza na part na biso bato alleluya donc nzambe aza na part na ye mpona kosala mpona ntina libération ya Congo biso mpe bato toza na part na biso yango esengeli biso nyonso lokola tozali peuple congolais oyo toreconnaître ke mboka na biso eza deja ya kobeba esengeli biso totelema mpona kolibere mboka na biso ntango biso tokotelema loboko ya nzambe kozala likolo na biso nde tokoma ntina suka tolemba te topersévérer parce que la Bible nous dit oyo akoyika mpiko ntina mokolo na suka ye nde akobikisama nde oyo tozomona tolemba te tokone ntina suka mpe tokomona mboka ekozala libere nga nazala kondima na kombo na Yesu. Tomoni yo awa na marche sikonga na tuna yo pona ba pasteur nyos tu ya Norvège ya Congo ya mokili mobimba yo siko olobi nini pona bango po lelo eza journée ya ba chrétien eza ke ba chrétien mutu bakufaki tomoni ba chrétien belé pe bazate mais tomoni quelques personnes bazali awa siko yo olobi nini pona ba pasteur nyonso bazomona na te batu nyonso bayete yo olobi nini pona bango pasteur. En tout cas nakoloba ke eza likambo mpona lelo journée chrétienne te même ezalaki journée chrétienne te marche chrétienne te mais mpona ntina na mboka en tout cas biso nyonso tu bapaster toza bato malgré to batitre oyo tozwi mais toza bato tozala mpona koboma te mpona ngai ezosenga sensibilisation mais soki bapaster baza deja sensibilize bazolinga koya te en tout cas mpona ngai na monongo eza malamu mingi te. Penzi leo tuko hapa katika nchi ya Norvège leo tunakuja huku katika Congo number 1 na Congo ya sika ya Maurice Premier na ndugu yetu iko kule ku Belgique kule banaita na jina ya Maktabu. Leo tunashimama hapa katika baridi watoto wa Congo tunashimama juu ya nchi yetu. Tuko humu Norvège sasa kwa sababu tunakuya tunatembea katika baridi tunafika huku ku parlement norvégien juu ya kudeposer memorandum yetu. Mimi nataka kuuliza dada yangu iko huku sijue jina yake ni nani, sijue kama anatokea nchi kani. Mimi napenda tu aniambie sentiment yake iko nini, jua nini anafika huku leo. Mama parole iko hapo. Mimi jina langu Nyota. Nakaa niko hapa ni juu ya vita ya Kongo. Tukapigana Kongo vifurahishe. Viole banamuke. Uwa watoto, watu wanakufa na magonjwa, ntuka tuko hapa juu ya mboka. Kabila aende atumtaki hata. Mimi tangambia sipendaki hata kama Kabila. Mimi niko hapa. Peace. Okay. Oye kosa nini wapo na monyo eza pe mbali busu na mona yo na ebite soko ko se présenter oye sabatu eloko nini yo zo sala awa. D'abord ngai kombo na ngai Patrice. Tuya apona kunda po makambo ya mabele. Mabele na biso to moni ke basakani liango mingi. Yango pour le moment biso moko bana Congo to telemi tala ndenge to zo souffrira. Tala ndenge to zali ero na bayaki. Zoba mabele na tsombe to zana ba sengle. Mais siko tala ndenge to kanga to mikanga no bilamba makasi yao. Yango moni ke to yoko bunda pona mboka na biso. To lingi ke ba Rwanda wana ba kende ba libérer mabele na biso, bo biso moto ya wingela na mabele na biso ba souffrir biso trop. Comme ça si le moment to lobi ke bango ba bazala minduki, mais biso to bango to zana banga na libanga ya Goliath. Bayana bango na minduki, mais biso ka libanga ya Goliath. Donc ndenge za wana donc to komi déjà prêt.
ndenge eza wana tudi lelo muchitunga ja Norvège tudi kumpala kwa parlement norvégien tudi balo kushia memo wetu balu jitunga jene jimpato tudi kumpale kwa kuni mamu wetu Germaine tudi basukumwele lukonku sentiment yendi jichini bwa jitu kujalelwe jeji bana bakongwa munga la tamba patuko mashkalelwe wewe mbalo kujenda katone tonde bwa jisankato tudi nikanyinga kwa le mundu mwamichinga yetu pani musukobe champinje mama bwa tumvije chijiye imulule mwabe wewe mchingani mama wajuma utambilani bwalu bwajitunga papa wani bwalu bwajitunga ja Congo tudi mwakufwa tudi mu Norvège michima idi ku Congo bwa Congo mbamanya leli tena akula to ndini chizi chizi bwa Congo ndi mwakuja monto ya mumanya ujoya lubilu matuko abija ujoya lubilu bwa Congo tutufwa sa betukela wa na bwala ya Norvège betu be tambula bubu ya leo samu na problem ya bwala na betu Congo mukena ndeko na muno wa kombo andi Blaise musonga andi samu nanki ake kuisawa tubila muno samu nanki nge kuisawa bubu ya leo ya merci pour la parole mpanga muno mume kuma kwaku sambu na baye na koloba ya liboso ezali poto oyoka mingi bato bazosala bainterview bazoloba mpe na kini ezoloba makeno Kabila tosenga bapesa ye chance. Donc mpo na chance nga tanke biso naosala baanalyse namonaki donc eza lokwa kosakana bato koyesa bato bapesa yo chance parce que chance wana eza vie ya bato ozolobala bato bapesa yo 5 ans ya vie na bango yo omeka nango chance ozomona mais or que chance soko olingi omeka yango efaka abeta ata loto ozomona kuna eza makambo ya chance mpo soki esimbi te bakozongisa mbongo ozomona mais oyo eza bavie ya bato esengaka chance te mpo so vie ekufi donc 5 ans, on a battu là, ça les liens na souffrance et si les mususu. Donc jamais bokolo bakeno, bo pesa ka batu chance, to pesa bino chance na ba élection. Abomi 8 millions. Ya mi baleza likambuya ba collabo. Ba collabo ba sa na gouvernement na biso, to mona batu so ba souhaiter que faut kufa mais pendant ngai batu ba kokamwa, ngai liba kufa te. Susu langa dali baza la viva po ba futa ba mbonga batu ba zo yiba. Ozoma tande katumba mwaka, akena mbonga batu. Akufi la bambonga bato na minute bolana nani poso mutakufi nyongo balandaka susu te. Omo bere biso tosala. Donc on senga na président de la République Papa Tshisekedi, le président Tshisekedi aluka ba collaborer aboma bango te, abomba bango sika moko. Ti e biso tokosisa makambo bazongisa bambonga bato. Namoni malgré que quand j'ai sali défaut, message comment qui a tenté, les lots en tout cas ils ont une réussite pour Nabiso. Et tous a besoin il y a milliers de personnes qui pour revendiquer ba droit Nabiso. Nami balé misa to sagani tous a de cœur ensemble pour na mboka Nabiso to sangani. Vraiment pour moi ils ont vraiment esengo makasi. Donc munda ils ont mboka Nabiso nzambe bakoko bapesa bisongo. Donc ça a droit, il y a qu'on revendiquer mieux surtout à Mabé. Bah Rwandais va na droit te, bah ça na mboka na biso, biso donc ça tout récupérer mboka na biso. Merci mille. Et pour la France, on a masse surtout l'Europe, on a Télémi, la France, la Belgique, la Londres, l'Australie, partout, la Japon, je préfère m'exprimer en français pour une longue édition. En tout cas, nous sommes très fâchés. Nous avons un sentiment vraiment de colère vis-à-vis à l'oppression qui se fait dans notre pays. Donc, nous sommes vraiment en colère. La raison pour laquelle nous nous sommes présentés aujourd'hui dans cette marche de colère et de résistance. Donc, nous sommes ici tous ensemble, résistants et combattants, pour revendiquer le droit, pour revendiquer la vérité des urnes qu'on veut nous voler. Et nous promettons, au sortir de ces vols et de toutes ces répressions, que nous ne lâcherons plus jamais. Le peuple congolais est debout aujourd'hui et pour le peuple congolais est debout aujourd'hui pour toujours. Donc nous sommes là et nous ne lâcherons plus jamais. Congo.
Bonjour chers internautes de W Congo Yassika Congo #1 mariage na kati ya Scandinavie oyo ozomona Maurice Benet la petite sœur Mbondo aye mwana oyo atangi na place awa azotanga journalisme na kati ya Norvège azoloba anglais noshke lingala français muke parce bakoli awa alors lelo ezalaki mokolo moko très important a connexion na Scandinavie Europe mobimba bana France ingeta bana Belgique ingeta bana Australie ingeta bana Belgique ingeta bana partout du monde entier ingeta alors yango wana ezali awa kosala bazali koya na marche oyo bana Congo babengi Maurice Premier mpona kocouvrir événement oyo alors nde tozali boye mpe lelo oyo makambo etambola nazanga moko te lelo naza accompagné na petite sœur ye moko Mondo lelo abandi mosala na kati ya Congo #1 Congo ya sika na Scandinavie bana Suède bana Finlande bana ya Danemark oyo bino journaliste Maurice Premier yeyo toye koencourager toye soutenir marche monene esalema mokili mombala kati ya Congo na France na Belgique na Australie na Canada partout dans le monde entier omoni ndenge nini esala bango bayoka bino moko bozomona bana ya partout ya monde mobimba oyo botalaka Congo #1 Congo ya sika bino moko bozomona toza na kati ya Norvège bozomona nde marche ezosalama bozomona vraimen bacongolais balali te balobi batelemi na baoyo baza bandako babi baza na banzela bazoya lelo bato nyonso batelemi bino moko bozomona kaka ndenge ezoleka toza awa Kabila fo alongwa vraimen bino moko boyebi bana ya partout fo Kabila alongwa biso na biso nde totika na moko ya titi kozwa poste bino moko boyebi yango toza awa lelo tozoloba tozopesela bino moko bozomona nde ezoleka te bato nyonso bazoloba na suki bandeko kolanda moyo te Malidi, moins 10, on a snow, neige, plein de neige, mais encouragement na bango baza ensemble na biso. Alors topesi bambote na remerciement na bango baza encourager biso musika na Scandinavie, na kati ya Suède et puis na kati ya Norvège tomoni batu ya Olesun, topesi mbote pa Jean-Jacques, topesi mbote pa Alex, topesi pa mbote pa Ndoine, Alex ya Eshta, topesi mbote pa Emmanuel Bosongo, topesi mbote pa Kapsi, topesi mbote na France na oyo basimi masolo na mukili momba ya msala oyo ya ba combattant biso zali kaka ba journaliste oyo toza ko accompagner peuple diaspora na marche oyo azali kosala parce que oyo bazosala soki biso te koyebana te toye wana mpona kosoutenir yango mpona kolakisa biso ndenge nini makambo elekaki awa na kati ya Norvège, toza na kati ya Oslo devant Parlement et devant ministère Affaires étrangères po totika memo na biso toti kotika memo na Parlement na bango bayambi biso kitoko alors toye susu awa na ministère ya Affaires étrangères bayambi biso kitoko alors tozoyemba banzembo mpona koloba ke bandeko bolemba te bana kini bolemba te tozala moko toboyi mobulu mais tolingi te tosala bamarche na kimia po tolakisa ya solo ke toza mécontent en veut solution ya solo ezwama na kati ya peuple congolais yango wana bozomona bandeko baza koyemba na bana mike na babebe baza fatigué te bazakelemi lokola esalama mpona koencourage mosala oyo nazali koremercier Maktabu merci oyo ndimi kosoutenir biso Maktabu na site na yo Congo #1 toyebi ke moto bandaki mosala oyo alors topesi merci lisusu epe Ana Kibamba Noela baoyo nyonso baza na kati ya Volda topesi mbote na baoyo bayaki te na nord kuna tomoni Zadio alors tomoni lisusu bamingi bazali awa
oyo baye na kati ya komba oyo. Alors wana ya yo yuyu mutu mosi bato oyo baza na kati na France tobakisi susu res kazadi baoyo nyonso bazosala toki kotanga kombo te boza ebele mais eloko eza utile eza komba toye kose vante te mais komba oyo tozosala est ce eza loyal est ce que makambo tozosala est ce que tozolandela yango etikali mituna yango na Maurice Premier emble vos serviteurs na bino ya Scandinavie mobimba akoya na oyo babengi université populaire moto nyonso na molongo éducation populaire. Alors toza na besoin ya formation ya éducation parce que komba oyo ezali munene esengeli ezala organisé. Alors boye kozwa parole mingi na tiki bondo opesela bango ata na noske na anglais na langue nyonso possible po bayoka yo. Ouais, bandeko bana Congo eza mawa komona ke na Norvège toza plus de 2000 Congolais mais tozo se retrouver quand se retrouver. Alors sentiment na biso eza ke non bandeko ba répondre à l'invitation batamboli na malili donc batiki misala baye donc balakisi ke na bolingo mboka. Alors remerciement na biso eza epa ya Capson donc veut dire papa na Jemimana Jojo. Autrement dit, moi, si je collabo, mais collaboter, Azana Kats na biso awa. Donc, on mbote belé na France, on mbote belé na Belgique. Après, si Daniel Tchèque, Yoyebi, motema 1000 Tchèque. Malovi, ce méga fani, Yemoro Esther Ntumba. Donc, ma solo ça vient kitoko. Bandeko na biso basalita ba Norvège balandi. Allez, encouragez Bango. Venez les encourager. Parlez à Noske. Profitez. Vi ser saken her som starter her. Det er mye forferdelig som skjer i DR Kongo nå for tiden. Og spesielt da og når det i tillegg er bankfusk, så er det helt forferdelig. Så amoni vraiment ndenge bato bakufi boye bafoto ya bato bakufi yango na vraiment moni ke eza mabe mingi koleka akokoleka ka bongo te yango apusani vraiment mpona a participer a encourager biso bana ya Congo. Hva betyr Ingeta? Det betyr Ingeta. Kabila doit passer. Ja. Han vil dere ha. Hvem er det ikke har lyst på da? Kabila. Hvor er han da? Vi har ikke bilder av. Det har ikke bilder? Ok. Det er såpass heit, ja. Jeg skjønner. Vi vil ha fordi det er han. Hva er det på sendans? Bra ici! Tanambe! Tigunichi! Méchant
méchant, 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 Kabila zonga na Rwanda, Kamere zonga Burundi, Mutabali dia Kamere zonga Burundi, Mutabali dia Ingeta.